Yeba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, souka la plaisir. Merci Nabalandinion sur Africa Info. Boza éparpillé à travers le monde. Nabandekonion sur Franck Stemay. Merci Nabino. Et surtout na fidélité particulière au Boakordara bien sûr na site Nabino Africa Info. Boza sans ignorer que Mikolo yo actualité Namboka Nabiso RDC ils a dominé par la politique, raison pour laquelle biso petake ba pandisango to boye ko zonga sima photo servi bino to la biso surtout la diaspora congolaise où ils en Europe, États-Unis, na Asie, pourquoi pas même na Océanie kuna batala rabiso en Afrique boze bele bonanga toujours musato sala na mboka na biso eza okenda bien lelo oyo ne boyebi que biso tozali église plantée au milieu du village toko pesa ka maloba na baibanso baza na opportunité au baza disponible pour nous servir bande ko na biso baza à travers le monde surtout bino baza libanda boye ba information mboka na biso ndenge za kokenda le to kolobela makambo etali le 19 na le 20 septembre dernier bande ko bakufaki et puis to monaki le gouverneur André Kimbuta a sa lobby que ba famille nyonso isa enregistrer question baza moins eloko moi le meilleur pour na kokunda bande ko wana et puis bakozwa bon bakundama na cimetière nécropole entre ciel et terre tokolobelango na émission le lande ko fiston Kamanda et puis surtout le Cameroun tumba parti politique ou opposition c'est là qui marche na yango lelo oyo tout le monde qui bande ko majorité bango ba lobaki to répliquer coup sur coup est-ce que c'est normal na politique et maramandeng on ezako salama surtout bino bato ko diriger na pouvoir ndeko fiston Kamanda oazali kabiliste cadre il y a mouvement de réformateurs libéraux. Voilà, donc ils allaient partir à majorité présidentielle. Yindandimi mbela na biso na moko alelu to pesa. Bonjour ndeko Fiston Kamanda. Bonjour ndeko nangai Franck Disuka. C'était Mai. Alors, bonne santé. Santé zali malamu. Zali malamu ndongo zomona donc tozana na kata Kinshasa qui miezali ka ndongo yebi président Kabila a toujours président de la République. Premier ministre na biso a toujours Matata Mponyo. Ba ministre na biso nyonso bazali na ba poste na bango. Donc ba congolais nyonso bazana kimia oyo ateka kazo ke ekoteka oyo aza chauffeur à taxi ya kepe ko bula na ye. Donc maramutu est normal. Maramutu est normal a choko réagir ndenge nini na makambo oyo salemaki ya mabe to monaki bande ko kufa yo vanda na commune Bandalungwa juste pemé na biso na oto banga ya Rebaka yao bande ko mibale pe basi ba kueyaki mokolo le 19 pe le 20 question ya ko revendiquer ba droit na bango surtout par rapport à mandat et puis préavis ou ba pesaki ndeko Joseph Kabila lelo oyo bino ba majorité bomi ko boma ba policier ba tuer bato à bout portant na balle réelle bandeko bakufi bino bato majorité est-ce que mawana ezalité na bandeko oyo bakufi pour na ko revendiquer ba droit na bango ya liboso na koloba nanu na vandaka na Bandalungwa te na bandai ko fonda na Bandalungwa za mwana Bandalungwa na mwana wa koli na Bandalungwa mais mikolo na za suna bandal te nengai na loba boye ndeko na ngai na sepeli na motuna na yo mais est-ce que papa oyo ana bana na ye wa boko la bana na yesu ki para na bana papa na ko boma bana je ne pense pas mais makambo eleka ki jour ya le 19 na le 20 ezali plan oyo ya mabe oyo banguna ya mboka oyo bazaki na yango pona koluka ko kwesa pouvoir ko bomisa batu koluka ke mobule za na mboka parce que bande ko na biso ya rassemblement to yebi ke muta alimentaka bango c'est Moïse Katumbi yenda tindaki mbongo $300,000 selon ba information to zwaki mingi peka pa batu ya rassemblement wana pour tout monde qui peut battre rassemblement ko kabula mbongo ndeko kovo ingila abandai ko kabula mbongo yana ndeko fangi diongo na bandal awa bamona ki bango bande na bango mususu ba fayulu ba o nani vienanga oyo azaka na mwa suki penke matabo na bosani olengankoi Joseph Olengankoi yepa kabola ki mbongo ba kabola ki ba mbongo po ba luka nini ba jeune ba manipuler ba jeune
po ba jeune bakende ko zikisa ndenge bazikisaki bakende ko buka ndenge babukaki bakende ko sala mobulu ndenge basalaki. Question na moko uti ko tuna wa ezaki important ya koyeba soki ba policier babomaki bato mokolo ya le 19 ata policier mokote à part ba itinéraire ba pesaki bango ba respectaki te parce que gouverneur de la ville a pesaki ba ndeko na so position itinéraire ningi ba yokanaki mais bande ko opposition temaki bazalaki na makanisi mabe ya bondoki ya ko luka ke na mboka na biso Kinshasa na biso to lingaka mingi epela moto basali jeu moko ndeko fange diongo azalaka kuna na pompage ya bana bakota pompage kuna bakote ba DGC azui batu na ya DGC ya pompage azoya na ba makolo tanga zoya so moni mo ngulupa ba jeune bozo sala nini apesi bino mbongo ale toke ko buka toke ko yiba toke sala bo wana ba jeune bango moko ba jeune wana bwana ko yana nde bakolobaka ndenge wana mais ndeko oyo nani ndeko Joseph Olenga Nkoyi yepe kote na ye akangisi batu soki na victoire soki wapi ba chege nyoso ya victoire wana bapesi bango ba mbongo po bakende kosala nini kosala nini ko buka ko yiba ndenge basalaki. Est-ce que ezali malamu na mboka na biso ba jeune otoza ko espérer que lobby mboka na biso ekende liboso ba jeune bazwa misala makambu ya malamu esalama et que lelo to luka ete mboka ekota suna kata kao? C'est pas normal. Policier ata mon côté atiraki civil bandeko bakoyaki na école sevini bakoyaki ndenge nini ba policier bazaki na mundu kité on comprend ndeko fisto kamanda bandeko na biso ya opposition bayebi makambo basalaki na bana basoda parce que ba vérité musuza makambo na olobati mais to moni biso moko ndenge nini ba cheke bango bazaki na bango to moni ndenge nini ba jeune oyo ba civique bazaki na bandeko na biso ya opposition ndenge nini bakena ko botola ba policier mususu ba arme na ba poste na bango ezali eloko mo malamu te bazaki na minduki te ce que ba jeune ba botola bango ndenge bazaki na poste parce que ba policier bazaki na droit ya ko kende ko encadrer marche banda pompage ti na nani non ezali na ba itinéraire c'est-à-dire que ba policier ba neko zela ba na baka ya ou ba policier musu ba no zela ba na victoire musu ba no zela ba côté échanger mais ba dribbler gouverneur de la ville au lieu ba respecter ba itinéraire na bango ba respecter ngote bango basali plan na bango basalaki bana bobandi marche na bino d'abord na pompage obi ke pompage eza musika kolunga pompage ti okoma na nini na triomphal oleka combien de communes yande ko ngai Frank ezalaki plan moko ya mabe heureusement que Nzambe alingi mboka au Congo heureusement que Nzambe alingi président Kabila alingi biso ba congolais alingi biso ba kinois ndeko fisto kama to malema na tunoko mituna parce que c'est de landio oza vraiment mutamaloba to yebi alors ndeko fisto kama nda tango zoloba que bande ko opposition ba pesaki ba jeune bambongo ezali likambo oyo zomona keza lokuta na polele parce que soki to moni arrivé ndeko Etienne Tshisekedi na mboka na biso masse ya mbaki na aéroport kino koma na limité na 12e rue tala foule ezala ki ba kopesa ba tunyo so na mbongo le 31 juillet meeting esalemaki awa na boulevard Triomphal mopikwa bato ya kiwana ba kabola bato nyoso mbongo sinon bato apesa ka mbongo toyebi kezali bato majorité ndeko fisto kamanda soki opposition bazwi mbongo parce que toyebi depuis la nuit de temps jamais opposition pesa ba jeune mbongo pour pas que ça quelque chose nazaka na respect mingi pona ndeko Tshisekedi mais lelo eloko za ko kamwisa ngai comment est-ce que mbongo ya Moïse Katumbi obiso nyonso toyebi ke Moïse Katumbi azeraki province ya Katanga mabe po ayiba mbongo ya Katanga pourquoi comme opposant comme iba ba richesse na biso ba revenu ya province yango nde commissaire l'homme le plus riche du monde l'homme dont les milliardaires ya monde oyo ndeko Moïse Katumbi oyo lelo ayibi mbongo na province ya Katanga ayibi ba ressources na biso ateki ba minéraux po akoma kobundisa lisusu mboka na biso kobundisa ba congolais eza normal te ndeko wana nde akosala makambo wana ekopesa ka mbongo na bandeko na biso ya opposition po bandeko wana ya opposition basala ka mobulu ozomona bazo kosala mikolo parce que yo yebi kinwa ndenga zaboye biso ba kinwa ba kinwa jamais akoya kokota na lisolo na yo kaka ndenge wana
sans que ali ata moi lipa. Mais bazui conscience lelo ba yebi kemboka na bango. Ma conscience te ezali kam ya corruption. Ba corrompre conscience ya ba jeune. Yango na ngana za ko telemela comportement ya ba ndeko na biso ya position oyo ba droga ki ba jeune oyo ba pesi ba jeune mbongo bazo yebisa bango ke non ndenge za bo il faut que kozikisa ba pompe ya nani ya station ya essence. Il faut justement bon meka ko beta ba policier, il faut bosala boye to lingi makambo wana te. Ndeko Moïse Katumbi souci na ezali ke azonga na Kinshasa pour reprendre ba activité na ye. Moïse Katumbi boye ba ke ndenga lungwaka na majorité ezalaki parce que ba longola ka gouverneur ya province ya Katanga. Souci na ezali ke non pas démembrer ba province te. Il faut que ba acteurs politiques wana bataka na ba intérêt na bango moko égoïste. À cause de l'intérêt égoïste à l'attention de la population, tant la population a Malibanda, Ozoki a occupé hôtel, a même pas soin à l'hôpital, tant on ne connaît pas Koufa. Même pas place pour Kunda. Majorité, non, biso de Bomusi Moutoute, Bino Bosali Mobulu Nabino, Bokeko Yiba, Bozeki si ba école à Batu, Yebisangai, policier, par exemple, garde Azo Kengela, école. Asana munduki musala na ezali kokengela école wana po ba miyibi ba kotati po banguna ba baby école wana te mais amoni que non ndenge za boye par exemple ba engulupa ya batu baye ba komi ko buka ba ko yiba abeti ba likolo curieusement ba shegi o ba yiba ki pe minduki o bazaki na ngambu ya opposition ebele bazaki na minduki ba photo ezali na ba internet wana to exposer yango ba preuve ezali bandeko wana bandeko beta balle en désordre certainement ndenge bandeko wana ko beta ka balle en désordre bi muto azi munduki ayebi ko maîtriser munduki malamu te akobeta ngo ndenge o ya lingi parce que tango ko balika mo ya Sévigné ata jeep moko te ya police ezalaki na côté ya Sévigné wana mais li solo biso to yokaki batu moko ba beti masasi ba koti na kata Sévigné ba kimi li solo na nasi policier te. Ce qui preuve, ce qu'on a preuve, ils ont journée ça monene. Ce qui preuve ezali que ezali policier ne mutabeta ki masasi. Ola ki se on a bilili bato na biso ba kota la biso na poto ba kota la biso partout. Ba mona réellement que non, policier ne mutaboma ki mutu. Preuve ezali que population ba chege o bango bazwa ki. Ba civique ko bango ba ki na bango po ba sabatumba ba sala nini boy. Bango ne ba na minduki. Au contraire bango ne ba tumbi ba policier. Ba bomi ba policier. Ba beti kutu na bandeko na biso mususu ebi ndeko na biso India Omari o PPRD ndeko na biso na abeta makipe mwa muke ya buka kinda kuna monika ya India Omari ya ndeko Martin Fayulu o avimbaki mutu libanga monene baba bobeti baba bala caoutchouc ti ezu evimbisi azu choc ya makasa ndeko zozona na poto bolobela ngoto monika ya India Omari ya ndeko Martin Fayulu azana na ba problème ebele aza conflictuel ndeko wana yemo ka yebi pourquoi libanga wana ezwaki ye parce que eza munduki te soki aki bala caoutchouc ndezwaki na lobi ya ndeko na ngai bala caoutchouc ezwa evi misoka apamba ka boy obi eza bal oma eko kota ope mais esoki si omebomi ote o comprendre ndeko Fayulu ndenge azana moi na kati ya ba mozaki ya koboma ye nzambe na batelaki ye na kati ya mobulu ya ndenge wana il faut être moko sala pe moi c'est pourtant sozoki moi c'est mutu tant musupe ba tunoya musala ba agent na yo futaki ba malamu te akoza pas moi libanga batami moi pembeni amoni yo ba bambi libanga ekoko kana mutu ya nani ya mutu ya ta pouvoir ozomona parce que Ndeko Martin Fayulu nenga zawana asa c'est un problématique c'est un conflictuel asa na problème na yo ndeko fils nanga ite ngana na problème na Fayulu te parce que Fayulu mutafula Fayulu c'est ngai na nini biso nde mutu to sala Fayulu wana tangu Fayulu asaki na indépendant tant sali parti na wana eside biso nde toza batu oyo to bandaki ko kabola ba fiji to kabola ba statut ya parti po batu ba meka ko yeba elo oni zaki eside maintenant to moni que ozali ko respecter même pas statut ya parti to sale nini to lungaki na biso parce que yo zali mutu oyo normalement ozali censé ko éveiller conscience ya batu mais yo komi ko bebi sa conscience ya batu ndeko fiston kamanda to kene peto zonge pa ba parti politique et nabino
population na kanda mai ezalaka te yo ozali jeune tozomona bajeune nde baza kosouffrir na mboka oyo kolia mabe mai courant pasi mbongo komata inflation ya monnaie nde tolobaka na français ndeko Fiston Kamanda baparti politique bandeko wana basali mosala na bango na butu bino boleki na batélévision bino bata majorité bolobi ke tokorépondre coup sur coup na 4 heures du matin botindi ben civique tina parti politique à UDPS plus de 9 personnes bazali kuna baziki boyiko ziki ça va parti politique ya ndeko na biso Frank Diongo MLP tout le monde ba parti politique ziki nyoso wana pourquoi est-ce que politique bakambaka ndengo wana bato bazana pouvoir est-ce papa kabolaka so ile kambubana babundi kotoyo bino bo utiliser ba jeune ba criminel ba civique bino tumba parti politique ya bande opposition est-ce que ça ndengo wana ko gouverner ndengo wana jusque là nayebi que makambo ezana ya maboko ya procureur général akosaka ba enquête yo c'est la paix justice ça m'a ndengelo soki enquête esalami elakisi ke non ndeko moko ya majorité azaki na kati azaki impliqué makambo wana tanda si justice pe ekobeta efim parce que justice ezali appareil judiciaire ya moko na biso ezali indépendant, c'est-à-dire que ezate que non mutu moko azana pouvoir likola ya justice, même chef de l'état atosaka justice ba continuer so mona ka babanga ka justice pour ce que vous appelle ya procureur général ya bisio que non na lingina mona na bureau okokine na lombango mikitisi po yenda zali mokonzi ya mibeko ya ko yoka ndeko nanga Frank si lelo ata preuve moko te ko lakisa que ndeko moko ya majorité nde mutaziki saki siège ya UDPS mais biso tozali na preuve que bandeko ya UDPS tozali na ba preuve que bandeko ya bandeko Frank Diongo tozali na ba preuve que bandeko ya ndeko na biso ya Foniso yo ndeko Joseph Olingankoi bango nde basalaki mobulu na moyi mais yebisanga tangu par exemple ndeko nanga kufi bobomisi ndeko nanga na marche na bino oza si uteke ko za pe ba famille ba victime wana pe ba kokipe ko sala ben eloko moko ya ndengo wana pona ko venger wana bozo luka ndenge okimela non ya ndenge okimela te ndeko nanga parce que ndenge zali wana bandeko wana pe ko ba kufeli bandeko bana kanda ko sakana te akoza pe na kanda Tshisekedi amoni ke non moyen abeta Tshisekedi libanga ko zala te amoni ke Tshisekedi alali bayokani babino lokwa ba bumisi bandeko na biso tika biso pe to sani to zongisa ekoki pe ko zala ndenge wana soit pe ekoki pe ko zala courant ezikaki na parti politique ya opposition ali butu eloko wana tango elekaki mutu moko tazali na preuve ya koloba ke non mutu kingani nde mutu ayaki pona moi qui même plainte au IDP ça qui contre bakon et c'est qui singa makasi mais na besoin de pouvoir besoin de mbongo besoin de makambo moko lelo parce que ndeko Tshisekedi a comprendre que justice a moko na biso et salaka normalement a comme une confiance ya justice en tout cas pour eloko wana vraiment bravo na beteli papa na so Tshisekedi maboko ça les congolais fa mimbe ko mboka na ye on comprendre que atomi kosa koza président mais justice ya moko pe zalaka eloko wana sepeli na makasi ndeko Fiston Kamanda eloko no sepeli na makasi papa justice oyo ndeko Tshisekedi andimi ya mboka na biso c'est très bien mais pourquoi président de l'Assemblée nationale ou azali lokola garant ya parlement hein ya chambre basse agiraka naba député opposition naba député à majorité présidentielle mais qu'on rendre visite dans la parti politique ou ezikaki aki rendre visite kaka na parti politique ya majorité tozela ki ngota ata bandeko ya opposition pe ndenge ba zikisa ba parti politique na bango atire oneta makonete ndeko obeminako est-ce que comportement wana et boza pena bato bozo diriger mboka na ninga kimia bozo kanisa bongo ngape na mona na bilili mais na kati ya bilili na mona ki penza malamu te soki côté mususu ezaki ya opposition côté mususu ezaki ya majorité mais soki ezali ke no ezaki ndenge wana tant mususu pe ko zala ke no asenga ki pe ya hôtel par exemple ya UDP na siège ya UDP tant mususu pe Tshisekedi aboya ki ko oyebi ke ndeko Tshisekedi ya boya nyoso Frank côté ya Frank Dion nga boya ndeko Tshisekedi aboyi ba ya hôtel la partie na ye ndenge zikaki est-ce qu'il faut ko kangana makasi po bino nde boko gérer mboko je ne pense pas soki ndeko Frank Dionga boyaki na ye ba ko visiter parti na ye ndenge zikaki eza problème te to na démocratie mutu soka boyi na eloko na ye aboyi mais je ne pense pas que ndeko Minaku ndenga zawana azangi na posa yo ke kota la parti ya na siège ya UDPS ndenge zikaki na la si posa na ezalaki pi asenga ki tang mususu mais tang mususu bango nde baboyaki Bozo diriger mboka on a défi ndeko Fiston Kamanda ozali jeune est-ce que tu as l'avenir ya mboka na biso lobby
biso ba jeune to kozana commande pa mboka oyo bino bato ba jeune boza ko utiliser ne bozolo ba boye. Qu'est-ce qui manque na autorité morale et majorité présidentielle alobakara que non voilà l'élection au Salema selon calendrier au Seigneur au pesa biso c'est très bien mais alobakara que ngai ndeko Joseph Kabila na ko postuler na ngai té mais na kozala on a pas ko accompagner ba ndeko ba kozala ba candidat jusqu'à ce que tu élire un nouveau président et puis installer effectivement et puis na tiki na pour nos sekali lobawana est-ce que ça la passe na bino bande ko majorité présidentielle na yebi ko za journaliste munene ndeko Kabila lobango mbali belé tant mususu ozaki tant ko visualiser ngote mais na yebi sio que alobaki kozala azola candidat discours ya ndeko Kabila na Katanga asaki on na Katanga asaki on na Maniema alobaki na biso ba jeune tout ko s'enrôler bakosa bangote élection ezali apekisi même biso ba umeliste bolo bakali susu umelate pongo le papier le longwe ponga na yebi makambo ya umelate wana ndeko Kabila abi ali makambo ya umelate siko yebisa ngai bolingi ndeko Kabila lo bana munoko nini po comprendre que ako postuler lisusu te ndeko Kabila ako postuler lisusu te comme candidat président yemo kwasi asi alobiango déjà mbale belé so bolingi asala nini abanda ko leka na ba émission moko banda ko expliquer to aleka na banda ku moko banda ko expliquer omoni lelo ba opposant ba ko kosa population makasi parce que population na biso Kinshasa to ya Congo ba s'informer mingi te so ikaka ba kika mo likambu boyo Kabila fa kende mandat na esili mais ko yeba tie mécanisme nini o fait salama to ba mettre en place pona ndeko Kabila alunga kende ndeko Kabila akokende te akolungwa te soki élection salamité mais bon financer ba élection bolingi ko financer pourquoi ndeko nanga Frank nena yebite ke bazo financer ba élection problème ya Seni ndenge zawana yene mtaza charger ko organiser ba élection soki Seni eza incapable ya ko organiser ba élection problème ndeko Kabila eza wapi parce que Seni eza organe indépendant ezali et place au te que non de Kabila akoko ndeko pesa ba injonction kuna na kati non parce que ndenge za ezali indépendante la CENI mais comment se fait-il que nous bozolinga ke ndeko Kabila akoma na même mise parce que ndeko Kabila te mta organiser ba élection ndeko na ebité mais on dit ba ndeko ba bosana ki que CENI a ote ko kufisa président na ye ndeko Maluma la kufaki avant de commencer à kufa belaki bazabi na mwa ba mikakatano mwa mingi ezalika pona mambongo te il fallait pas signer ba contrat justement et ba kit ba nouveau kit no mona yindenge nini ndeko corona inanga kenani na poto a commandé plus de 7000 kits et puis enrôlement c'est bandaki ya ba électeurs bolingi tolo bana munoko nini po boyeba ke ba élection ko zana na mboka oyo ndeko Fiston Kamanda discours ozo sala oyo ba kulutu na biso ko ba Francis Kalomba zaki président Ligue des Jeunes ya PPRD azotala zo sekayo azoloba ke biso makambo to sala ki jale ilo oyo zo sala lelo oyo basuka wapi to lobi ko changer langage tant que jeune que ba utiliser ki biso tela lelo oyo to tsikali na biso batu moko boye to se retrouver te na musa do sala ki Ndeko Francis Kalombo c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup mais Alani Mbongo ya Moïse ngai Fiston Kamanda naza lokoso ya mbongo te pona yebi ke bato Moïse bo mekaka bo tante ngai po na mekako yepa na bino ngai na kotika ndeko Kabila te nazali kabiliste de sang na sundoli musala na ngai ya journalisme pona ko soutenir ndeko Kabila parce que na comprenais que moi mbilinga pesa moi côté wana ça mandat ya suka comme na suka ko soutenir sur moi la mandat ya suka te so Kabila komi opposant na mboka oyo ngana okoma opposant boka nga ba image oyo makambo na ko loba na ça sincère ngana zali muto na ndima na kufa na nzala parce que nena za bona na nga mutambongo te yo yebi ndeko Frank tozali bato to ko bunda comment donc ce qui le long de Kabila a comme opposant ngana a comme opposant mais na ko yisa na bande ko na biso ba ko cancel quoi que alternance ni ko loba que non il faut qu'à pouvoir et que na opposition non opposition ko zoka pouvoir na mboka oyo te vous na dauphin te o mata vous poser problème vous banga élection le matin pour dauphin zate dauphin azali bimisa nani ko na majorité dauphin mukolo yo calendrier électoral e ko bima ce qui CENI a publié calendrier électoral na ye chaque parti politique a obligé
il a présenté candidat naïe. Wana nde boyeba candidat ya majorité. Biso toko sa makambo lokola makambo mwana Moïse Katumbi akoka ko sala te. Oza candidat, ozoko mi benga candidat alors que c'est ni na ndimi candidature na yo te. Toyebi te toyoka ke non ndeko Katumbi atanga classité. Ne toyoka. Tant musutu dossier na yeko za pe malamu te baki ko rejeter yango na CENI. Tant vous avez gouverneur a gouverné pendant deux mandats. Gouverneur en tête la famille politique na bino mambo boloba kango te. Yebi te ke soki bozalinda kumoko makambo ya sekele bimaka ka soki bobebani. Ba sekele mususu bimaka soki bobebani to yebi yango te ndeko na ngai. Parce que boko za nda kumoko boko bomba na basi babo salite makambo mususu. Mais soki bobebani ekomi ke ono ya lobaka na ngaboye asalaka na ngaboye. Ndeko Katumbi ozali candidat moko précoce. Oza candidat présenté parce que non ozali wana oza inéligible. Ozali comme mérité que ozala candidat président na mboka oti. Si vous soutenez Tshisekedi, oui ça va. Mais si vous allez au candidat, que non yo ndeko Katumbi ba ko voter ka na mboka o za komi kosa. Pona nenete. Na mboka o mutako voter Katumbi azate. Parce que Katumbi ndeko zawana, oza un bon commerçant, mais tu n'es pas un bon politique. D'abord on a nos Français ndeko Katumbi. Mutako loba, on m'a piqué une piqûre. Lokola ta mwana maternelle na bitso ko ba français ma beningo wana. J'ai été injecté. On a le potonini, on a besoin dans un pays francophone, premier pays francophone au monde. Par rapport au nombre et à la popularité na biso. Et à la population, voulais-je dire. Mais yo muto komi benga candidat président. Oko ba français ma benengo on est normal. C'est normal ta. Ndeko fiston comme mandat. Il faut to longola idiotie, illettrisme, kibozoba au moins mutu moko boye. Autant que là si penza te hein au respecter penza makambo ngo ndenge ezalaka te mbala mo lingo comme président de la République to lingi buzo ba wana te comprendre ko ngai il faut que ça parce que ndenge ezali wana to yiko linga te ke mboka na biso ekeli na kati ya kao ekeli na kati ya mobunga ke mboka ndenge ezali boye eko tambwisa mwana mutu moko soki ndenge non en tout cas wana iko simba te. Alors, ndeko fisto comme tu évolué, lelo oyo tozonga muke na eloko mo to ngato loba papa bandeko bazali banda bazaka regretter nango makasi. Toyoki gouverneur André Kimbuta Yango oyo tozako pesa mbote alobi ba famille nyonso ba s'enregistrer plus de 100 familles ba kufeli batu na mboka oyo makile tangi mingi. Mais est-ce que récompense na bango toyoki za $5,000 ya pamba oyo ndeko fisto comme en tant que jeune okufisi ndeko na yo bapibino $5,000 kaka ya pamboyo bokanisi pena ki kwa pesa ba esprit ya ba famille wana bakufele Ndeko Kimbuta azali papa moko ya moté ya malamu ya boboto. Je pense que initiative wana yaki na ye moko. Hein? Parce que Ndeko Kimbuta apesa ki confiance na opposition ba organiser marche pacifique. Il m'a pekisa que les choses na boti mobulu. Atikali ko pekisa marche te. Mais tant que bakomi ko buka ko yiba ko zikisa batu. Bazotumba batu vivant ezali normal te. Yango wana omoni que la police hein mais comment il ça là que non marche on est allé sous-souter bankada qui même nani comment dirais-je point de chute na bango place bangeba kuta na kuna na nani na triomphal okomona likanisi ko pesa ba $5,000 ndeko na ngeza likanisi mo malamu parce que na ba famille wana lelo bana bakanda ya ba opposant ba organiser qui marche na bango mobulu na bango ba pesa bana bango mbongo po bakene kozikisa ba biloko batu sanga parent nini wako kolinga ke no a perdre moi na pour na opposition a pesa ki nani a pesi ordre que non boke kozikisa boke koyiba papa nini kolinga ka tangsi moi na ye moi na ana koma moyibi akoma kuluna ake ko boto la police munduki pour abomba ngona butu akoma okenda ko bimela ngo batu en tout cas eloko opposition saline ko na ngai tout ça bato sentiment il faut to condamner bango parce que likama ndengo na soki salami pe na ndenga majorité na koya pe kaka na pa na kolba bandeko na biso ya majorité bosali mabe mais lokola ezali bandeko na biso ya positionner ba bani mabe wana parce que tant que boko kanisa lokola ke non violence hein mobulu ko marché ezali lo mo kaka bino nde boko sala ngo bo mikosi ya bino bato baya raté na mboka oyo bato baya raté Kinshasa tozali plus ou moins 12 millions d'habitants ndeko Frank bakabiliste toza 10 millions Tshisekedi c'est bakoza ba 1,5 million
Batu ya Katumbi bakoza la sous 300 000. On a que 8 millions batu bagi na triomphal te mokolo matinisi ngande Tshisekedi. Bozanga ki maloba koloba. Yo mona ki bato bagi na stade nanani ya 20 mètres. Pia ko sala me kuna. Ezaki mpia kate. Ba leli bazu ba mbongo te kosi bango. Ba kutela bosala liste baya ba zo mbongo bokimi. Boza batu mo bozana mawa baninga te. Le plein o esalamaki mukolo to saki ni na biso wana na stade ya 20 mètres. Elelisa inga mwandam. Mais na koyebisa ka bande on a sur opposition. Botika ba grimace. Parce que ngane nazabo naza capable de mobiliser même 5 millions de bateaux contre bango. Na bandisco campagne yango déjà siko. Na kolanda yo Fiston Kamanda. Parce qu'on a besoin alternance politique et ça. Parce que bango ba ko pesa ka mbongo pour convaincre bateau. Mais ngana ko pesa bateau le côté. Mais na bi ke bateau ba ko lala. Oba ko kansela kwa ke Tshisekedi nemta bongisa mboka oyo. Oba ko kansela kwa ke Moïse Katumbi na bongisa mboka oyo. Bateau wana bazana kata ko bunga ngana ko lamusa bango. Est-ce que vous avez dit que vous vivez en Western Union? Mboka oyo poto vivre yo jeune moi na kende classe ne fils que mutu abeli il faut kende kozela na agent to sali mulongo diaspora de boko la rabiso na mboka oyo ndeko Fiston Kamanda bozota na mawate ya kundima ta que to sala alternance politique bande ko musuba ko taper aux commandes pour que makambo pe dans le bon et puis démocratie ndeko Kabila ko la sécuriser na mboka na ye akotikala na ye sénateur à vie kimia na mboka bolinga vraiment il faut aklongo na ndenga makasi pona nini ndengo na ndeko Kabila kolongo na ndenga ba élection. Élection kosala na mboka oyo bo pesa nga raison mais to lingite que élection oyo kosalama et salama ndenge élection salama na 2006 to lingite élection et salama sous ndenge salama na 2011 contestation zalaki ba to pe ba kufaki na 2011 oyebi conseil c'est en 2016 est-ce que bi ba kufa 2012 pourquoi ba bongisi ki makambo est-ce que ba to pe ba kufaka na ba élection 2011 et à 2006 est-ce que bi na 2011 pe ba kufaka na ba élection sikoyo eza normal pour na bino que non batu basala tout ça tout quand ba élection ngana ke na voter mutu nanga yo voter mutu na yo mais na suka ngo biso to yo kufa eza na sens to koki ko continuer ko kufa lokwa bangulu ti na mboka oyo yande ko nanga Frank ba politicien baza ko utiliser ka ba jeune pour na ba intérêt na bango to lingi bibiloko wana ti yango moni ngai na ko telemi la violence na lingi que na ko soutenir ba élection malamu yande ko nanga dialogue oyo eko salama muto asengi biso dialogue César ndeko Tshisekedi yende muta asengi biso dialogue mais yo sengi biso dialogue to ndimi dialogue yo sengaki olobi na biso pe ko zo sangisa bandeko ya position pour sona ba osuni bandeko ya position pour ndeko Katumbi apesi au moins quelque chose o baluki na yo lisusu metela lelo ndeko Tshisekedi ndenga bomisi bato soki par exemple ndeko Tshisekedi akotaka na dialogue tanga ya kambala moko est-ce que bato bangai ba kufa to lingi kimia za na mboka na biso ndeko na ngai Frank kimia il faut za na Congo pona kimia ndezo sala ke ngana to sala émission oyo na kimia ndeko sala ke non to ko vanda moi ko moko to ko mela tanga na ko mela sucre pour ko mela moi sucre na yo na kimia ndeko sala ke population akine va kina ba kibo to yebi que ba difficulté ezali na sa mu il faut diaspora intervenir pour muta kende classe mutu abeli na hôpital mutu akufi il faut diaspora et intervenir. Est-ce que mboka vivaka ndengo ndeko Fiston Kamanda ba Congolo bazali banda bazana biso na mboka na bango ya uluka misala ezate to vanda tout à la rabino kaka ndeko Fiston bana on a sur diaspora est-ce que so tineli ko notre $30 $50 il faut lo ba que no zo aider est-ce que vine ko sani na $50 yo tineli boza ka pe quand même moi batu ya bande on a sur diaspora et ni ko baté que sou kabeli ndeko no moi $30 no mona que no gouvernement zo salate même les États-Unis batu musu batanga na États-Unis wana to avanda kuna mutu pasa ana RDC zo tindela pe mutu mbongo na États-Unis est-ce ni ko lo bani pauvreté ezali partout ngala tambola mikili belé na bi que même les États-Unis ba pauvre bazali na Chine ba pauvre bazali na France ba pauvre bazali les baso critiquer bilan ya Sarkozy ya François Hollande pourquoi ba ko critiquer bilan ya Obama pourquoi batu wana pe basala ba erreur na bango ndeko Kabila aya malamu na ebele mabe na ekozala mukie mais to bimisaka mabe na eti ozomona tout ça ka pe fier quand même ya mboka na biso parce que tant tout ça ko affaiblir mboka na biso to yeba ke président nyonso wa ko ya akozala toujours na ba problème ya que non
Congolais boye tala net lelo ba américain ba komi ko sala net ki no ba moni la mboka na biso. On était bino bandeko pour la majorité présidentielle ndeko Thierry Monsenem bo banda boete bozo mona ke bozo yeba ke bozo tchende ko Kabila na erreur. Grande puissance aux États-Unis bo ko tchaka Thomas Perero Musapi boye envoyé spécial à Obama. Boki ko tchai Musapi. Bozo lukanda ko Kabila ba problème bino bandeko majorité présidentielle. Na ko ba na caméra non. Thomas Perero ozali nani na mboka o RDC. Ozali le côté. Orgueil zo sala bino pour nani. Ça orgueil té. Tous les nationalistes. Est-ce que vous avez envoyé un Kabila aux États-Unis bien que la grande puissance? Est-ce que vous avez envoyé Corée du Nord et les Mboka Mouké? RDC va richesse surtout dans Mboka l'équipe de Corée du Nord. Mais pour nous tous à fier Mboka na bisoté, moi mutu moko boye comme on a allé pierre l'eau pour besoin moi chance à kobota aux États-Unis. Ouais comme on est là biso ba congolais to ko lingi buzo ba wana ti. On a problème ke mbango kuna ko senga aide. Tango abaye ko pesa koko yebisa bino na kimia ke bo organiser ka ba élection ndeko Kabila ke na kimia et comme problème fo bokanga ndeko wana. Ouais ba ndeko pierre l'eau wana na lobela ka yango boye na Twitter. Ayebi ndeko to sala ngana ba discussion. Ndeko Pierre Lopé allié mbongo ya ndeko Katumbi, photo ba vérité. Ah, ndeko botika mara. Allié mbongo na ye pour ça il a eu lobbying aux États-Unis. Mais ako boso na kino Katumbi opinion na ye, les opinions ba congolais nyo sorti. Parce que Katumbi wana asala makambo belé ya mabe na mboka oyo. Mais soko mo itam so ba ndeko bomba ezali po itam so zaki. So bank sabino mingi hein. En tout cas muntu ako bank sabiso azati. Ndeko Katumbi ata soki ngai na yebwe ba candidat président ba ngai candidat président ba ndeko Katumbi na ko boma ye na ndinga batu. To yebi yenda zaki dauphin ya ndeko Kabila lokola sa tenga akena ngamba opposition botelenga ni dauphin malonga za populaire azate. Na biso ke na ko gagner ye na niveau ko sakana te. Akoya na mbongo na ye, yana ba disuku na ye. Ngaka ndena za ngai loko te bu ndeko na ngai. Na ko gagner ndeko Katumbi. Alors, tu connais que souka ndeko Fiston Kamanda, bandeko ba hôtel à travers le monde, bandeko bino mona ki na président Adam Bombole, kita au public ba photo ya ye ya mona na ye, bosuki ndenge ni passer ba il faut pas traduire na justice ngana kanza ki na kozo na téléphone tisi ba kangi oza na makala, oza libre ndenge ni bosuki ndenge na ndeko Adam Bombole. Na ebeka gasien ozanga te. Adam Bombole c'est un grand frère. Mais nazaki victime ya piratage ya compte parce que entre nous soit dit bandeko ba Holanda ba yebi que ngai Fiston Kamanda na yebani beaucoup plus na internet que dans ça dans journalisme. Hein donc on a journaliste na yebani pena makasité mais ceux qu'on a yebani lelo bato ba Holanda ngaso ba Holanda nga po ba yebi que Fiston Kamanda wana cha moi makelele pena moi internet. Donc tout cela qui na kulutu na Adam Bombole a comprendre ngai ile kinae. Na si ba publication na sala ki bat ba monaki donc eza mambo yaka yo pe lobi ba ko pirater pe compte na ko ba bebisa image ya mutu moko ba ko bebisa pe image ya mutu moko à travers compte ya mutu ngani parce que ça mambo zo leka na mokili na ba internet ndeko Fiston te oser la paix Adam Bombole to na problème te ala kulutu na ngana lingaka mingi ni pas sepela na mingi d'ailleurs lula na bengaki ya bien moi na nga Fiston Kamanda alors nga penda malamu mingi ya komona que bien que ba problème to zaki nango ya piratage wana ndenge tungisaki nga makasi et tungisaki pe ba tebele mais cela est que non kulutu a comprendre les kinaye na miki tisaki hein parce que ma guerre na biso sur le plan politique ba divergence de vues eni ko le batte que non to za ba ennemi il y a muto ko soutenir opposition ngana za nga muto na ko soutenir majorité hein eni ko le batte que to za ba ennemi. Tokuta na kana bato opposition to sololaka Martin Fayulu c'est mon grand frère Franck Diongo bango nyoso ba kulutu na ngai mais ceux comme ndo matoi tika makambo za ko sala et comme mona soki est commis na makambo tali politique ngana komi lion bamba komi na yebite na lobanini ndeko Fiston Kamanda komi na suka émission ndeko Mayele Sadiki asali biso déjà sine wo ko tala caméra oyo ya Mayele Sadiki oyo bisa bandeko baza ko tala yo à travers le monde ndeko Fiston Kamanda liloba moko ya mukia kimia pona mboka o RDC makila itangi mingi kubanda na est mboka na biso awa na ville Kinshasa to mona ki makambo itali makila za continue ko tanga to lembi komona makila bandeko na biso ba congolais est-ce que liloba moko ya kimia ya pesime zali ya ko adresser na bandeko ba otala yo. Bon, là on a le bagage zali au-delà il y a ba conflit autour sur le plan politique.
au-delà il y a un intérêt autant sur le plan politique mais tu es que tous les bisous sont congolais mboka na biso so ba tuni nationalité na nini congolaise naza congolais yoza congolais o comprendre ndeko na ngai mais si koyo ezala te que non ponga naza muta IDPS na comme si muta peut perdre ennemi na comme si muta CCU le ennemi nanga na comme si muta MRL ennemi non toza na bolingo to lingana biso ba congolais culture na biso za ya bolingo ya bosangani union fait la force mboka na biso za ko traverser ba difficulté belé to peut sa occasion na banguna te pour bayiba une partie ya mboka na biso ndeko Kabila aza président lelo mais lobi ndeko Kabila aza président te parce que un jour président Moussa Sikakoya na RDC ndeko Kabila comment il président en 2001 mais tant Moussa président Moussa Sikakoya en 2020 tant Moussa président Moussa Sika ndeko balingi ma discours to lingi na 2016 awo tango mosusu pona ko yebisa ko nzambe nde muto azali mettre ya temps na circonstance on comprend ndeko na ngai tolingaka te tolingaka kolakisa nzambe misapi oh le 19 décembre oh likamobo il doit partir non ba règlement ezali constitution ezali pour ndeko Kabila alungwa na pouvoir ninga kotaki na ba élection akobima peka na ndinga ba élection d'accord alors pona likambo le 19 décembre wana tonwa le 20 ndeko Fiston Kamanda ozumo na ndengene en tout cas nga za mwana nzambe nayebi que mikolo nyonso ezalaka ndenge moko te mikolo nyonso ezalaka ndenge moko te mais mutu alamukaka kaka akenda kosukola so il faut abima bimi so il faut alala olala mais soki mpe nzambe amona eke mutu fa kufa na mosusu lelo tolobi nzambe nde mutu ayebaka totikela nzambe agere temps na circonstance mutu aza na monopole ya koyebaka eno le 19 ekoleka boye aza te parce que même en septembre, le 19 septembre, le 20, il y a des choses en tout cas, toka na likambu ya mabete pona mboka na biso. Toka na pe likambu mabete pona bakonzi na biso. To lukande kimia ezala parce que soki mobulu esalami mutu ko na pasi makasi bato ba na difficulté za biso population. Yango na ko senga kimia. Bana ya kin. Banne ko nanga ya Kinshasa. Nalinga bino mingi na kosenga na bino bozaka mayele mutu ali o 5000 francs albino ke ko buka kene ko yiba kene ko zikisa olie mbongo wana yebisi lo banga na ko zikisa mbongo na ngate na koboma mutu te na osala mutu mabete na osala pe mobulu na mbongo na ngate merci ndeko Fiston Kamanda pona 5000 francs parce que 5000 francs ekobongisa ngo via mutu te lelo pona bandeko ya diaspora ba utalayo mane on a besoin de diaspora. Na wale sabino ka que alternance et mikolo baté que non ndeko Kabila soit lingo na pouvoir appeler sango na bandeko opposition té alternance pe lingo loba bandeko ya majorité ba ri pe conserver pouvoir na bango que non ndeko Kabila alungwe mais mutu musu sa majorité à partir ba élection abimi pe président donc bolinga mboka na bino bolinga ka te ke mboka na bino pe la moto parce que bozana ba famille awa okolinga te ka même kende ko na wakufa. Même biso bato toza bato majorité to ko soutenir ndeko Kabila. To ko lingate que non, mobulu e continuer ko bima. Parce que ndeko Kabila ninga zanto soutenir ye pour na vision na ye, pour na bolamu na ye. Pour ndeko Kabila za muta mobulu te, bato ne ba yebiti. Aza mutu ya pacifique ya kimia. So aza muta mobulu nga sala dialogue te. Mon frère, anga sala dialogue te que non a dialoguer na ba opposant. Akokai na epeka ka non, a continuer na epeka normalement. Organiser pas élection, on peut pas majorité, super abimabimi, ou pas opposition, super abimabimi, et pas qui n'est na kimia. Merci ndeko Fiston Kamanda na ndeko yambi invitation na biso. To komi vraiment na suka émission le loto yamba ndeko Fiston Kamanda azali cadre il y a un mouvement de réformateurs libéraux, il y a Kinshasa parti, il y a majorité présidentielle. C'est un jeune cadre Ouazaro Bunda pour la politique en Boka Nabiso. Nous ne sommes pas des politiciens. Micro Nabiso pour la bande de majorité, bande de copé, il y a opposition. Oyo, Bossepela qui est une émission. Merci Nandeko Maïle Sadiki. Merci également Nandeko Hilaire Clark Nyo Kawazaki na montage. Et puis merci Nandeko Nyo sur soutenir Franck Stema à travers le monde. Ou en États-Unis, Nandeko Nangayi, bien sûr, Bengi na Kombo ya Papi Chako.
Info. Lui, le patron, un nationaliste vraiment Yamakila, Lingaramboka na Mingi, raison pour laquelle Azako Bunda Kino Lelo. Merci beaucoup également Nandeko Nene Oyoto Bengi, et bien sûr Nandeko maman, merci pour la première dame de Lausanne, Moté Mavé Nanga Gobelisha, parents on dirige le Wawa. Merci beaucoup également na Oyoto Bengi, bien sûr. Bande retour, du Djongonda email la terre avantageuse. On nous va Franck Stema à travers le monde. Merci Nabino. Ils allaient émission politique. Voilà, tu rebords à Mabanga Mingité. Merci Nabino et tu coûtes Nimba Sima. Au revoir. Keba siko makambo bandi awande bokozwa makamba solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, sous Canal Plaisir.